Na puna papa de. Wala ni. Papa linga. Funi wala nga. Ngande funi. Te ya funi na uko. Funi. Ezali funi te ezali fani. Fani ndi koloba oza drôle. Na lingala osekisaka. Kofe elongi mabe tanga boga les yeux d'une bizi talanga kofe okotanga na miso naleki na bogar te elongi no elongi okatrater esala accident Johnson, Jennifer Lopez batia ndeni baba na makoto hamini kiche amaniki miche bebe mingi sozofinanga sasika na ngai allo chamaniki ya Paris allo ozolanga connexion na kufi nini allo Ok, Yaya, ndute sa tala loboko. Yaya, sidoni. Pasta Marcelo Tunas. Neya tomoni lobby a félicité Sila, a félicité Babombo émission eleki. Donc kaka zwi appel ndenge bazwaka na bapesi mbongo na buto aye abandi kotumba Babombo. Abandi ko comparer Babombo ya Mams. Mams ye moko asa répondre na question ya baki Babombo na ye alinga banka bongo. Po bino bo approcher bango te. Ceux qui bo approcher ki bango mona ki baza bat moko simple baza bat moko bien. Nene ya lokola si azwi déjà appel ndenge babengaka bango. Moni ya to loba makambo ya ba hypocrisie. Il faut arrêter d'être hypocrite. Hein? Yo na miso bato maloko a mosanto. Mais oza mabe. Donc alingi komona moto akumisa Sila te. Motemi baby. Sikoyo nene ya soka ye abandi ko attaquer moko Sila. Bato ba comprendre que oyo ale o penza balesi asali nini aye na analyse nano liboso na bandango ne bandeli abandai nano ko attaquer Arline parce que Arline aza Arline Bissalo Arline Bissalo leki ya Mamse abandi ko attaquer nano ye. Arline c'est une fille très donc aza tendre. Mais nandenga ki théâtre abima lokwa amwa yanki mobwe. Alokwa Cardozo. Cardozo aussi elle est tendre. La vraie vie bwenga na ebi bango. Arline nakamwa ndeni na alikoka kozala personnage ya TV na yanda kubwe. Yanda kubwe Arline azali vraiment très tendre. Aza na tendresse moko bondi mate. Na Arline ayaki nae, nanenga ki yanki nae, asali nae analyse danenga ba yanki ba pomba. Parce que za style nae apona yango za bongo. Et puis nenga ya kazo différemment monoko mais so tali Arline, elle est très jolie femme. Elle est très jolie femme. Okakola Arline eloti, akitoko. Likolo seigneur so mi pende makolo ma aza bien okakole ne loti so lingo ye ba tendresse à Arline mona bonso boswana Jérémy Chaban elle est vraiment tendre mona bonso boswana président Caleb elle est tendre asala ki pa analyse na ya répondre Davina pour kande Davina zo mankaka Sila ya sali pa analyse na ya répondre pe Davina mais tango nene azu appel à Bandoki. Aïe, moi le bel souci les athées pour que oh et sopa. Et au révisé que allié. Et au révisé. Aïe na combo ya batu. Non bandango ya liboso. Aïe abandi ko attaquer Arline. Andi ko comparer na Davina. Donc na Davina na Arline. Davina le ki Arline na itote. C'est bino kitoko ngwe beba Davina leki Arline na itote. Arline na kitoko naturellement. Arline na mwasi kitoko. Na kitoko penza. Davina leki Arline na itote. Ce qui vraiment nene nda fandi vraiment boy. Asaleli vraiment Arline.
na Davina analyse atie na beauté na kati te. Et soka tie pe charisme ko aussi. Charisme ni nango Davina zala nango. Aloba non bien te. Davina aloba bien te. Eh c'est le quoi moi ba mikie mo boy. Il faut pas confondre fier ne le bela ba mikie. Davina parle comme un enfant, comme un bébé. Elle ne parle pas comme une personne mature, majeure. Ils ont un koloba moya tendresse et tout. Na koloba moya charisme, na koloba ya fier. Izali. Alors, Davina, azakana elobila senite, azape na elobila vraie vité. Davina apparemment elobene za yangwana nda lobaka. Mais Arline, elle a deux visages. Soka est dans les réseaux sociaux, elle est une autre personne. Mais quand tu la vois dans la vraie vie comme ça, c'est aussi une autre personne. Aza charisme, aza fier, aza bien, aza tendre. Alors, na comprends nanga ka ke nene ya oyebi no Arline te. Ufanda na ito yebi te. Po ba benga ki ozwa ki appel, ndo ye oyo sala comparaison wana. Ba vidéo wana pe ezali na otie la bino. Dingo sala comparaison, il y a Davina na Arline. Il y a pas match bébé. Et il y a pas match. Bébé, il y a pas match. Ko comparer Arline te na Davina. Davina zara na personnalité moka loba lokwa ba amiki boye kola koloba. Elle a que ça. Non, ça ce sont de petits enfants qui parlent comme ça. Mais il y a Arline, elle a deux personnalités. Quand elle vient à la télé, elle regarde lokwa ba yankalobi na ye. Elle lokwa ba Golbin voilà. Elle lokwa Golbin. Golbin personnel c'est quelque chose tout simplement lokwa yanké. Mais la vraie vie, elle est tendre. Tendresse vraiment. Ce qu'on va te belé, bah comment qu'on puisse être caché, il y a des réseaux sociaux. Soki ebite ke mutu azala na deux personnalités akojuire role ne na réseaux sociaux mpe na ndako mama yebango siko. Tokiti wana toyena abandi kocompare bashu bebe, abandi kocompare babombo ya mams, atie Naël, atie Naomi, atie nani Bambino, atie nani oyo Michou. Andi ko comparer bango. Naomi lobaka pe français. Ata ya mukie lobaka français. Tala ndenge Naël ye mtalongola bino soni. Ye kaka lobaka français. Mama. Lingala il faut bango keza langue nationale. Ye moko nini ya. Ye moko nini ya wana. Français ni ya malonga loba. Ceux qui boliment beaucoup comme ça français, le quoi moi, skills moko boy. Bozo s'est trompé. Bozo s'est trompé. Parce que toza awati. Ba néerlandais. Ba fan basa isa Belgique, ils ont une partie à Belgique. Mais jamais ba privilégier la langue na bango. Mais basa la carte à Belgique. Et ba conserver la langue na bango. Mais ba on est ba élève so français. Belgique n'est colonisée Congo. Pourquoi elle accepte ce langue yanate? Pas plus sur français. Ce qu'on peut notre privilégié français, il faut te boire la langue nabiso. Te? Rapolanga. So Naomi lo quoi? Aolo ba lingala na ye. Elle est dans ses droits. Elle a droit au lingala. Quand tu prends nga, elle a droit au bapiki Congo. Elle a droit ya koloba pe Kikongo, ana droit ya koloba pe Chiluba, ana droit loba langue wana nyonso. Parce que za langue nationale. Comme sur le quoi moi complexe moko boye. Ba tu ba koma na complexe pour mutu moka loba français pembeni te. Te. Ba mindele ndi ba olinga biso to koma na ba complexe wana ya kubwa kisa langue na biso national pour na ko s'accrocher na langue na bango. D'ailleurs na nous film assis là et ça les en français. Film assis les ça les en français. De même film p ya Bellevue pe ça les en français. Ba tia andi ba titre na français.
et ba contenu na kati salema na lingala. So lobi bongo que Naomi le quoi le bas français. C'est que le blapé Gesho le bapé français. Parce que Gesho pas le bas français. Ou blapé maman c'est quand le bas français. Ou exiger bango. Ou le bapé maman Mila le bas français. Ou exiger bango. Pourquoi bien vous ça là ba makamba des poids des mesures? Pourquoi ça parce que ils ont ba comédie belé. Ba le bana bango français té. Ba le bana bango français té. Balobana bango lingala mais lingala bateke ceux qui n'ont mis le quoi le bas français té naza zo baza mayele té non. Pourquoi qualifier moto na langue pour déterminer mayele na ye? Ye moka fanda osa l'émission ana. Ah le bas français. Ah le bas français té. Congolais tika complexe ko. Congolais tika complexe. Et lingala bateke so na ele alo baka français de na ele aleki Naomi na mayele. Oya kan esprit no ya comparaison pour kabola rabana mams otia bango complexe bazana bokabon entre bango parce que yo po ya kaka na lisola Naomi na mishuki ya bima mobile moko elo yo kumse na biso Nael yo te muto yaka na matière Nael a olobi ke Nael ozana banidité na ye ateka bien lelo changer pourquoi parce que objectif na yo eza ya kopanza ya kabola mama kozalaka te instrument mo ba utilisaka po yo yaka kopanza bato tiaka bato na ba confusion mama likambo yango esila te franchement bozozanga kimia ye na bana mams esengo ya mams eza kozalaka na bato wana pembeni na ye alors aussi longtemps que bato wana baa na importance makasi na miso ya mams le reste est compté le reste est mopepe yaya le reste est mikinza hein. Le reste boko sumba bébé. Boko sumba makasi. Ukomo leki se? Donc au sale émission na moi. Après na poko ba ceux qui ba sala ba bengo appel aux yeux appel. Oyo changer version pour te na ba confusion. Bana mam si ba okabwana te. Bana mam si ba okabwana te ak ba ozala bien. Et puis oyo zo ba keno bambino am kolo na 10 ans. Nene ebiso koza mukola mutiza mabe. Koza mukola mutiza mabe te. Bino ndi bobo ya kokola. Bino ndi bobo ya kokola. Mutu ndenga azabonga koulu banga na zabwe na 20 ans. E engagé ka ye. Mutu ana droit ya osala na âge na ye o nyonso alingi. Ata baza na 25 ans. Ata baza na 23 ans. Ata baza na 20 ans. Yayo doule anozo kawana pas si nous avons pour mninga lobi kane na 20 ans. Doulé no pas nous années ti wapi. So mutabi que non pendant le na comme na 20 ans. Attends na 30 à 35 ans. So qui moka lobi kena na 20 ans. Yo pas si nous na mam na e o ka on ti wapi. Donc bino bokomako bino de boza ba monopole ya ko salelo mo ya o changer. Bino de bolingo contrôler ba nzoto bato. Donc nzoto na yemoko ana droit ya osala ngwe te pour entre parenthèses à star des fois le baka vérité te age muteza age na so ka biki no lo ba age na ngate po za privacy na nga sko ya pasi ya nini ya yo oyo ka pasi po muta boy ne ko lo ba age na ye abimisi yango 25 ans oh na mo ba to na ba kiso lo ino kyo ba age ngo bozwa ngo wapi bokata ba age ngo ponga pina kata age yo mo ko mi fanda no mi kateli age mutapekiso kata ajaza. Mutapekiso kata ajaza te. Sui bambino boy ne ko kwa bino na 20 ans, 22 ans, 25 ans. Ya bino passe en bo kizani. Non, oza ko empêcher ba tout droit d'expression na bango ba lo ba souste po bazana bino ba banga bino po bino boyo sala ba analyse. Bambino, Micho, Naomi, ba twana nyonso ba na droit akosala na age na bango nyonso o balingi. Bakotuna pe mutu te eza droit na bango bakosa baloba vérité soki ata mukolo bakufa boyeba ba age na bango poème ezate mais pour le moment baza kosepela nano na ba age na bango ya lukuta o bino bokanisa po bino nde mona ki bino boza ba parents batu bino boza ba mama batu boza ba ndeko batu so moni muninga ane na 25 ans na ye bujaka te yo linga ya kolobelo ka parce que ça na esprit moko boye ya contrôle chou bébé
au contrôler mutu pas si kapo boko ko contrôler banguti baza na ba ngako tata 17 ans tondi makaka alors non tu la bino ba vidéo awa naza na 4 vidéos na vidéo oyo nene ya azo globela Arline a ko changer te po sepelisa bino te po az mona ki yo lobi yonde po sepelisa Davina te pour Davina changer te po na Arline wana de na video ya awo ba ki yo na ela mkona nga 10 ans it fine ata za mkono nde changer ni yo za bébé it fine za la bébé tika aza mkolo oh mama na video ya place azo comparer ba bombo ya mams azo comparer bango na yele aleki bango et tout ato sali bongo ba kabona te boza bien français mu te déterminer maela mutu te français mu te déterminer avenir à mutu te tant que mams santimi bango ba jouer bien le reste itali bisoté mama soni nde lo biso bongo zwa ki appel pour changer pe méthode nous c'est aussi to yebi pour s'abonner dans les histoires des moments officiels à matière il a raté pour cliquer cloche à notification pour aimer vidéo pour commenter pour partager pour la vidéo surtout ma carrière artistique na génération na ye ndamna so na moi nande na génération na ye to temsa nani azate anda mabete na côté ya David ante ala pa maman tout la compris à moi so ya nonande to chesiko to bandina bana 90 juste ti 2000 ti to cheta ti 2010 to temsa nani oyo jouer ko leka Davina na ko jouer to bandina na ko jouer to temsa nani 33 ans prompté to batika na bana kasi ata ya 36 ans ti bana ya 10 ans to telemisa nani oyo oyeba ko jouer ko leka Davina linda yimo ko ebi linda jouer kitoko ma ebi ke Davina za monstre to bana bana 35 ans ti bana 10 ans to telemisa nani linda jouer kitoko moi na biso mais ebi ke Davina za monstre to telemisa nani tolongwe wana nyonso tuto olanda aza mwasa libala tobandika na bafia wa théâtre de 35 ans ti 10 ans na libala evanda posé aumeli na libala totemisa nani na mbongo de bana 35 ans ti bana 10 ans totemisa nani na stabilité na bana 35 ans na stabilité pour toko mate mais tu bloqué de 35 ans 10 ans la stabilité totale misanani na ba bien matériel pour ba tout ça ce que ba actrice des États-Unis il y a ba Nigeria il y a ba comparable na nyonso na bien matériel de 35 ans ti totale misanani na asa pe kitoko éloquence totem ça mais asa pe éloquence tout boya ba tuté depuis na ba na ba français na ba peta kana bilo mokindo fingae il va commencer à venir du sale aye abeta bino à domicile yemo kwa côté azimando kwa côté minoti tala ndembo za bino nyoso kuka Davina alongwe kuna bana ye 6000 agents aeti na SB abeti bino nyoso à domicile banda journal bozaka Davina donc bino nyoso SB Davina abeti na domicile abeti na domicile à côté bino na kati po bino bokindo tumbole biso yesa makamune bokendela ki wala bomona ateke azimpoli tabili bokindo tshaba commentaire pana ye wa bomona ateke azimpoli yeba yet asali mino ka keloko bino bosala kenti bomoni na vie
Na vie, matmata la kaka réaction ya moto. Action. O esali ke moto ana a réagir bongo. Batmamo na ngote. Bino bokende kotala ba commentaire na makambo na ye. Bokende la kete. Yepe. Alate bino kantibal à côté de notre domicile. Bino nyonso ni bwaka na kombo Davina. Abeti bino na kata ndako na bino. Bozolela ba msusu ko na moni mamu Davina bolanda kete aza na dépression aza na dépression mamu Davina aza na dépression ni mama na enza ba benge na mokili ba biso nyonso o mama benga biso na mokili yobi ba parents ba kufa la vie continue est-ce que vous en dépression ana mobali na ye na ndako ana bana na ye azobotaka na âge na ye aza assise aza mobali biso kumba senta biso yondo zo babala te nga babala te biso te belebele aba senta biso ye babala ye abota ba na kata ndaba libala mobali pe oso belebo mengo nde libala to linga kezala to libala eza accompagner na bo mengo ana ba immeuble ne eza vérifiable. T'es en dépression, t'es. Bino botumboli moto somme d'ailleurs répondre bino comme dépression. T'es en ça, bino to bokende la kewe. To bokende na commentaire to est bino bimba boza na dépression non. Ba ku nyonso boza na dépression. Problème ko kenda ko ba problème. To bino bokende pa na ye wa ba teka na dépression. So ya yo somme ça bino comme la dépression. Bozui abeti bino à domicile. Davina ye moka beti SB mobimba na ba kuku na ba fani na sit Davina ye moka beti bino atemno kao bozaka na kombole bozui abeti bino domicile Arline omeki ko ko vandisa monoko kimia okokate kale lobe non ne miso sana le ketchu ma chérie c'est pour ton bien. Koloba lokwa ba yanki ya wana ten des esprits bakonso bakanta so ko koloba lokwa yanki moi so c'est déformé d'esprit tes esprits à mental oui Davina za maman esprit à côté lui est-ce mon bimba domicile ana bela tenza yeah pourquoi ma chérie ça t'a choqué na bengi aussi toche. Mais juste ta façon de parler, même quand on t'a taillé au bout, non, ma chérie, non. Et puis, c'est moi qui fini soit comment koloba c'est moi qui ne tente au coléré nya ka ba soit comment moi koloba ouais parce que moi comment rénya ba chama ouais ne ba likambo na ma tunda so tele milanga na ngoti na énergie na suka taka na loba bongo te ba se mo rénya na kin na ba to so comment koloba parce que ça le quoi moi 6 mois boy ma biso a tele milanga na ngo na énergie na ye ya suka to wona zaka Moscow ti libandat oina ndako no saka moi pananga soki olingo bandolo babongo osuki nango kuna esika ozokende ozwa yango ntango ozokoma na porte ya ndako na nga otiki. On ne copie pas tout. On ne copie pas tout, ma chérie. Ma copie a rien sauté. Qui a des amis à parce que vous avez moi aussi. Il y a bien ça. Au cours d'après, on va le moyen bien. Le coup, ils ont l'habitude, ils ont la carte. On va dire, par exemple, inviter dans un restaurant, tous on va le moyen honorable, ton ministre. Parce que dans la vie, au cours où tu as la chance, non. On va inviter dans un restaurant avec ses amis. Yeah. Maman, yo tiens. Déclassé. Maman, yo tiens.
Non, mais photo, on va dans Pogo. On sa vidéo na TikTok. Non. Ma chérie, non. Maman, va déclasser Yombala Moko. C'est très important, hein. Tout le monde, mais c'est très important. Oui, bien, ça, na mela masangate na finanga. Na mela masangate, na mela 20, na mela whisky. Na je dois mettre la toujours c'était. Soko bi quand on ma jeune fille, maman tout moi na comme ma jeune fille. Elle dit je vous t'en mis balle na nzela. Soko bi mina batu. Ba invité yo. Comme meka ko senga na fantante kuna. Ta fantante. Ma biso avec ça le quoi pour normal so qui na restaurant faut senga 20 so mina masamaki. Nga siko ta ba 20 on na ko na ngoti. Parce que ko ibsanga ndongo zo makuna o kawo utena mutu ba invité ko meka ko senga na fantante. Tu prends quoi? Fanta. Déjà Fanta, ça ne passe pas. Dans un restaurant, mon bouillé classe. La moindre de choses, on donne à Kinshasa. Sprite et glaçon et citron. Ça passe. C'est une Sprite, glaçon, glaçon et citron. Et ça, il y a un genre. Quoi que c'est Fanta, thé. Non. Au moins, nous jeune fille, au Timanzara dit, déjà, vous m'avez baswa ba riche total na ba TV ba cha ba manzaka ti a da bo mona bon o mozi o ti manzaka ti a chaku ele kinga na tikelo cha chaku te o ti manzaka ti a chaku aujourd'hui o ti a couleur rouge a changer couleur a couleur mususu a changer couleur bosendi ça ne se fait pas. Aujourd'hui, Manzaka, Daili, moi ça va prendre. Pour la femme à bon. La femme à prendre. Alors, on est extravagance, au monde est pété, matana pété. La Daili, c'est ma femme à ma bobila. La ma bobila d'awa. Parce que c'est moi en français, parce que ça le bas français. On va poser, il y a un qui va me dire que nous sommes tout quoi, bien sûr. C'est un. Aux yeux, pas le couteau. Alors, la fin, je reverrai. Et d'ailleurs, ça va conduire. Ça va conduire. Il y a Kimia, au monde, il y a un zélate. Donc, et la famille veut ta français et tout. Moi, je veux pas forcer en français. Ta français va bien. Na Bakouk, Naël. Après, grâce Fita, Michuna Naomi, la force à Michuna Naomi. Naomi kuna na yokata na français c'était Naomi. Michuku ta force à moi 3%. Naomi lobaka pe français oh. Naomi non na aucun français Tenel ta français ndango mais na kuna na elide. On cause à pas solo na mone basala ni mobu na nage. Ne na keni alubaka. Yeah. Comme peut-être 2 minutes en français ça passe. Et au cours de 1986 c'est au cours aussi bata na bien batanga ezamba ko yeba na mususu ba yeba na kaye beaucoup c'est lango acheter ba 5 ans ba 6 ans ba 10 ans ba 12 ans ba toi ça na ba acheter ko ça ba âge ba à partir ba 20 ans ta komo kitisa ba 19 à 20 ans ta komo kitisa en 1986 c'était beaucoup aussi beaucoup c'est les âges. Mais je force en français. Léance.
Dans ma famille, chaque année, va faire 2 personnes. Chaque année, la famille va faire. Va faire la mort de l'alliance. On va s'embêter la mingue. L'alliance a quoi? L'alliance a jamais mon marié. Aza folle. Maman senzité. Aza folle. Amuto, so bébé na ye o baye. Am senzité l'alliance. Aza ne folle. Abaza bano so ki bébé na ye o baye. L'alliance aza davina ya lingala. L'alliance aza kwa davina sko ya lingala. Am senzité. Aza folle. Am to so beba na ye olembie. Stéphie ça va. Stéphie pas dit nana. On dit na ba Stéphie ne. Bambino mo amdako. Bambino aza a mo na kolibie mais alima di banda avant que dako ça. Mamu boulot Moi qui ndumba après azoni siko na nzela et bano bazaka wana na famille bien okola lope bien mais yo ko sanga kindumba obiminda kwa va amira mkolo bamina mkola banana amkolo bamina mkola ma bamina mkola mais bondi maté beaucoup wanga na ko kitisi âge mais yemo ko yebika mkola ambona pour 2 ans bambino abimanda papa bambula mkola ma 2 ans bolo kuta be poigne bien comme ça bana bien nous bébé bambula mwana na dewa bambula 89 wa bolo kuta bambino bambino pima libanda ka bambino za mkolo oh, bien na est bien ne ko kitia ba na ba âge bo sa ko ka ba bébé babilo même mkolo Arline ponga na mkolo Arline 84 pe de ko ti ma ba ka 87 bambino pamula mkolo nga na est bien ma kasa ba na ba za ka ba bébé bambula bima ndako kala ankolo ko makon ndako belo te pa bambula mandako na bomwana ani mkolo bambula mkolo bambulo amkolo na pas un jeune garçon né la manqué Naomi pas manqué et non pas manqué bébé 25 ans Naomi le bébé français ata mukie bolingi mais français te boye kenda na français to mima ekenda na français bolo baka français bolo ba français bolo baka po biso na ngambo te ka ba français te ga mo ki te ga ba français le français. Bon français mais il y a Kambango. Et le oui d'accord ba na ba so kula tonto kola pour le français na kimpe comme normal et tout ça ce qu'on tombe sur kola. Et puis le pango ba parler français tout ça non pourquoi grave boye bat. Le pango le ba français. Et on ça pas waouh. Mais ça le ba français le quoi il va me shoot à forcer car français depuis qu'elle a non. Elle est bien. Dina na bien. Mais dina na bien, na bien peut-être tiens. Dina moi na banda ba spectacle ba al de la Gombe. Na ba Wallonie Bruxelles, Linda. Dina na bien là. Ça n'est pas bien. Et tout ça, je suis bien Linda, na tout kaka en tout cas,
Comment ça quoi? On a tout cacaille. Mais il y a en français. Il y a quoi dans l'environnement, il y a français. À quoi dans l'environnement, il y a l'environnement français. Mais dans mon cas, à quoi dans l'environnement français? Non, il y a tout la cam, il y a Linda. Il y a dans le cadre de Prince T. Dans le cadre de Prince T. Il y a comme un âge. Âge. 32 ans. En cas de Prince T. Mon colo simba biso mi balé akati biso prince. Mon colo na mon colo Linda. 32 ans. Et na mon colo Linda. Et Linda m'a annoncé aussi. 32 ans. Année au 33 ans. 90. Mon télé dans 90. À cause de la 91, 92, 93, hein? Ah, 93. Puis le moment où il n'y a pas d'absolu à âgé. Non, je suis Linda. Mais, dans le cas de ce prince, mon colo, tout comme un prince, mon colo a simbi à Linda, quand il s'est prince. Non, mon colo Linda, mais dans le cas de ce prince, tout comme un prince, mon colo a simbi à Linda, quand il s'est prince. Aïda n'est pas mon cabinet. Aïda za mukolo, aïda na bakanga banzoto. Aïda mukolo. Aïda mukolo. Ba aïda bongo. Surtout kuma tana ba 70 ans. Aïda aka na taille wana. Aïda na taille kwa ya papa bisoti. So na zo na taille papa biso pa na kendo zo taille mama biso. Papa biso ndabu. So monyo on est papa wa zamba 60 quelques 70. Mais ok, nous l'entendons. Aïda nous l'entendons. On va Aïda. Voilà le couteau. La bouille. La bouille. On a Aïda. Non, pour ne pas dire. Linga. Funi walanga. Ngande funi. Te funi na. Funi. Ezali funi, ezali fani. Fani ngoloba uzadi boni. Na lingala usekisaka. Kofi elongi mabe tanga boga les edin busy. Talanga kofoko dans la miso na lecture na bogar te lumino elongo ka traiter et ça l'accident Chance Jennifer Lopez batande baba na makoto hamene kiche amane kimiche bébé mingi sozo finanga ça sikana Allô ça m'a dit à Paris Allô zonga Connexion na kufinini. Allô? Ok, Yaya, nous te savons, t'as la loboko. Yaya, Bruxelles, Pastor Marcelo Tunas.